Na pesi mbote na balandi ya émission na biso l'heure de la libération des captifs. Na pesi bino mbote sikano sobozali na mokili mobimba bino bomesana kolanda émission na bino oyo l'heure de la libération des captifs. Émission na bino oyo ezalaka en caractère ya délivrance ya combat spirituel peut to pesa rapé ba enseignement et entrer au mystère du royaume. Alors te touche à rappeler l'aspect, il y a ba kokundula ba secret, il y a ba mystère, il y a royaume. Bien aimé, émission na bino oya tango nyonso bolandaka ezali présenté et pas à votre humble serviteur le bishop Ezekiel Zoka ezali produit à Agence mondiale du fait des réformes et de la révolution, les ministères chrétiens du fait de la grotte Oezali basé na Kinshasa, la République démocratique du Congo. Ce qui a une préoccupation spirituelle après mission oyo, on a posé contacter biso, to contact na biso, o bengi biso na ba numéro na biso ezali affiché na à écran, to o komeli biso na ba adresse na biso oyo ezali affiché Nasi à écran na yo, que mon Dieu vous bénisse, to sambeli po toyoka matia na biso ya lelo. Yawe nzambe natiki moment oyo na maboko na yo. Utilisez ngai lokola micro na yo, lokola elobeli na yo, po ete libota na yo et pambolama. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour nous libérer les captifs. Tika ete nanzela ya matea oyo moto nyonso aza na boumbu moko quelconque aza libéré na captivité na ye. Et sika bozolanda émission Nguya Nzambe est localisé bino et ma transformation na vie na bino na kombo na Yesu Kristo. To sambeli bona kondima. Amen. Bien aimé, émission na biso ya lelo toali ko traiter sujet moko soezali très important makasi parce que na émission chaque jour nzamba baksara implice. Na émission du koleka to belaki sur les symptômes des influences démoniaques et batu bazalaki pe béni makasi. Balaki béni Tozoki ba pela bande ko musu ba benga biso na étranger tozoki ba impression bande ko mususu pe bande ko musu ba ki na étranger ba benga ki biso musu ba na Europe basu ba na bazaki na bata Belgique ba benga ki batu ya Londres ba benga ki batu musu ba benga ki a partir Benin batu musu ba benga ki a partir ya Canada na lisungia molimo santu batu bazalaki décité batu bazwaki ba réponse na ba préoccupation na bango batu bele bazwaki assistance spirituelle peut bakumisa Nzambe. Mais émission to ba numéro o ya sika to bandi o to bandi zali titré en finir avec les femmes et les hommes étrangers. Émission ya sika to sujet ya sika to bandi na émission na biso o ya sika zali en finir avec les hommes et les femmes étrangères. Na lingala ko silana na basi to mibali ya bapaya yango wana sujet ya sika to bandi na émission na biso na ebike sika ozali ozwa na biso na mokili mobimba kozala décité okozala béni makasi na nzela ya message oyo to bandi ya sika. Bien aimé, cet enseignement est lié à la vie des couples mariés. Enseignement oyo ezali lié tu es attaché na vie ya ba couple o baza marié
et à la destinée maritale de personnes. Ils sont liés na vie, il y a un couple marié, ils sont liés na destinée maritale, il y a moto. Bien aimé. Destinée maritale et bandaka, tango moto, balingana mobali, et tango bakoti na domaine ya libala babalani. Balati alliance, bakomo vana ndaku moko, marche wana babandaka, yango to benga destinée maritale. Bien aimé, koba neza problème te. Somme ta na mbongo, akope kozwa mwasi abali po na mbongo. Mais destiné wana to marche wana bakoti nango eza esika o makambu evandi pesika ma bandi yango batu musu ba bandi libala mais libala ngo et pour eke musika te et suki na nzela pote eza na ba réalité belé yango message oyo eza lié na vie ba couple marié pe ezali encore lié na destinée maritale ya moto bien aimé. Message aux amis qu'on visait 3 grands objectifs. Premier objectif, il y a un message oyo, ezali ko aider ba couple marié, ba ko écraser, pe ko déguerpir libanda ya couple na bango des hommes et des femmes étrangères qui troublent leur foyer ou leur mariage. Objectif à liboso litia oyo yango. Ezali pona ko aider ba couple marié ba ko écraser to ko déguerpir ça dit ko bimisa libanda ba femme to ba homme étranger o bazali ko troubler ba foyer na bango bien aimé soki mobali no sa zuma kango to mobali no sa kodisi étranger na foyer na no makango mo sa kodi na foyer na bino moi si moi ngopaya to tierce personne soka ça ajouter na ta foyer na bino ba ke même salaire ko mo kabwana. Ba couple de lelo ils ont un problème à cause de la tierce personne, à cause de la troisième personne au babakisama. Yango matia o eye pour aider yo l'action nengi ko sala pour oye ba ko déguerpir to ko écraser ba tierce personne to ba étranger aussi à compte dali ko trouble foyer na yo to ko trouble mariage na yo. Na sambeli après message oyo nali ko sambela pona yo ba étranger o ba ne ko régner na kata foyer na yo na kata couple na yo ba ko sa su na emprise di kona bango te reine na bango za ko suka après message oyo. Bien aimé, deuxième objectif yalité oyo ezali be bona ko aider un homme ou une femme à mettre fin à l'étranger qui veut en finir à sa vie et retarder sa destinée maritale. L'ité au pesus eye pour nako aider mibali to basi baye bako soukisa ba étranger oyo o balingi basi sa lisolo ya vie na bango to lisolo to ba retarder destinée maritale na bango bien aimé. Ba étranger o basi se ba vie wa te belé ba te belé ba ko kende musika ba ko za na venir moko mais destiné ba ngo suka na nzela et continuer te à cause ba étranger ou ba étranger soki yo s'occuper na bango te obi ke makambo etale to s'occuper na bango te bango ba ko s'occuper na yo et de to baga soki o s'occuper la politique te politique va s'occuper na yo soki o s'occuper na ba étranger te to ba étranger bango bako s'occuper na yo bako prendre en charge bako prendre foyer en charge bako prendre vie en charge ezali pona ko aider biso bako mettre fin na ba étranger balingi ko si sa vie na biso pe ko retarder destinée maritale na biso oyebi na expliquer exemple par retardement destinée maritale mwana mobali moko akobala mwana mwasi wana te mais alingi te mwana mobali mususu abusa pene na mwana mwasi wana avant-hier moko boye akangama na vie mwana mwasi abatu et mwana mwasi age poussa na azobala pete azobala te no po alingi libala te mais po mwana mobali moko boye azaka pene na ye et alingi mutu mususu abusa na te pe azaka likanisi moko te lobi abala mwana mwasi alikanisi eza te mais alingi te mutu mususu abusa eza batu mususu baza na ba relation mususu basali nango 10 ans 15 ans, si on tourne par un fiancé, quel fiançailles?
fiancé le cas 5 ans 2 ans bazobe yango fiançailles quel fiançailles oh batanyo suwana mwana mwasi akokuta apena tala mwana mobali ata komi na age na akobala na ye mais mwana mwasi sokomi na age mosusu ekomi likambo ba prière ekomi likambo ba jeune ezalaka na age moko boye mwana mwasi akobala facilement abali na ye facilement ezalaka na ba age moko mwana mwasi akobala facilement obali facilement ba age moko mais ezalaka na ba age mosusu ndeko soki obali te ekoma kosenga jeune ekoma kosenga prière na niveau komomona ke mwana mwasi akomoluka kaka ata mobali moko aya bavanda kaka système ezai babi tokoleta bilamba na tokosoma bilamba biso moko na mbongo na biso tokomilesa biso moko fais-nous seulement apporter ton nom et enlève-nous le problème. Il est déjà comme ça. Asala azwa mbongo mais libala ya soute libala ya te age akomi nango epusani tel age akomi nango sikoyo o salat esiko oza kuna poto osala okota mbongo esiko oza na Europe na étranger esiko olandanga na Benin olandanga na Belgique okota mbongo ozosima mbongo osunga famille mais libala eza te mais biloko mosusu oyo bandoki te au vivant étranger moko ou étrangère moko a retardé vital aujourd'hui retard ta retard au commun nango mais l'ité oye pour oye pour sunga mettre fin à l'étranger wana bazama bakitoko mais soko mettre fin à l'état au samasolo vina yo yango matia oye pour ba mettre fin à l'étranger bongo bien aimé. Troisième objectif au pelité oye li ndeko et pour aider les hommes et les femmes se prévenir contre les femmes et les hommes étrangers qui veulent détruire leur foyer ou leur mariage. Matia ondeko on a aider des hommes et des femmes préserver foyer na bango bien aimé aider les hommes et les femmes se préserver contre les femmes et les hommes étrangers oh balingi ba détruire foyer na bango to mariage na bango bien aimé tant musuli ba na yo na le koyi na makambo te tant musu vi na yo foyer na yo couple na yo oto koyekola ba numéro e bandi bien aimé matia oto bandi ba sera matia eye po aider yo bien aimé, on va protéger mon bal là, to mwasi na yo, to foyer na yo, pour être accueilli na pâte, ton apate, il y a des hommes et des femmes étrangers, bien aimés. Qui sont-ils, les hommes et les femmes étrangers? Bien aimés, bazaba nani, ba homme, bazaba nani, des hommes et les femmes étrangers, bazaba nani, ba homme, ba femme étranger ba nani pourtant on a zoba mudam dako appréhender ngo na ndenge na ye mudam dako kanisango na ndenge na ye mais awa na lingalo bela ba étranger de ba femme ou des hommes étrangers na 6 dimensions ou 6 classes ou 6 catégories ba des hommes ou des femmes étrangers bien aimés bazali classifiés na 6 catégories ba étranger otolobela ou ba étranger oyo ba kabo na 6 catégories. Première catégorie ya ba otobenga ba femmes ou des hommes étrangers. Première catégorie ezali ce sont respectivement des femmes et des hommes qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire des païens avec lesquels des gens contractent des alliances du mariage. Amen. Ba femmes ou des hommes étrangers, première catégorie. Bazali, respectivement, basi, tomi bali, oyo ba yebi nzambe te, oyo tokolo ba païen. Oyo basi, tomi bali, bazali kokende pa na bango, pona ko contracter ba alliance na domaine etali libala. Bien aimé, Psaume 74 verset 20 Eloïboé, aie égard à l'alliance, car
les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Keba na boyokani. Pour être bisika, ya molili ya mboka, ezali ebomba melo ya batu mabe. Texte dit Keba na boyokani, est égard à l'alliance. Bien aimé, alliance, il faut zongo avec beaucoup des égards. Ésaïe 30, verset 1 à 2, il dit, malheur à vous, les enfants rebelles, pour vous contracter l'alliance sans pour autant vous consulter en Nzambe. Il y a une alliance nabino, vous allez cumuler péché sur péché. Bien aimé dans le Seigneur, vie y a battu belé, et ça détruit, et battu bazali écarté, te bazali bande destiné. Oyo Nzambe abongi sera bango ba vivre bien aimé, et ça à cause de l'alliance. Oyo bakene ko contracter dans domaine de choix mariage. Il veut dire hey, égard à l'alliance. Alliance, bien aimé, et ça est long on sera avec beaucoup de égards dans beaucoup de belé. Surtout alliance dans domaine de mariage. Pour battre belé, vie na bango baby, battre belé. Parce qu'il va mentir du point de vue financier, du point de vue matériel, mais à cause de l'alliance, nous sommes à bala, toutes leurs avenirs, elles sont là qui gâchent. Bien aimé, choix, il y a les gens sachez que le choix de votre conjoint pour le mariage détermine le futur que vous créez pour votre destinée maritale. Bien aimé, choix, oyo muta sali na domaine ya libala, ezali pe ko déterminer genre ya futur, oyo mutu wana ko créer na domaine marital na ye. Bien aimé, yebisanga genre ya destinée, yebisanga genre ya choix, oyo zali ko sala, ngai na ko yebisanga genre ya destinée marital, oyo ko vivre, ndeko, balinga mobali pona mbongo kaka te. Balinga mobali kate pour la réputation famille na bango ezanango. Mais bien aimé, critère à liboso pour la mobali to pour la libala et c'est mobali ba Nzambe. Parce que moi na Nzambe a koki kokende ko contracter ba alliance à mariage avec ba païen, Nzambe azali contre ba mariage oyo ba na ye ba kokende contracter na ba païen ou na ba païenne. Bible Zobanini, dans 1 roi, chapitre 11, verset 1 à 13. Awa, bamoni sibiso lisolo, histoire à Salomon. Bible Zoba, Salomon, il aima des femmes étrangères. Bible Zoba, Salomon, alingaki basia bapaya mingi. Et balobi, parmi basa alingaki bana, il y a basi Égypte, il y a basi Sidonien, ba mabota oyo Bible bi oyo Nzambe a pekisaki extrêmement que Israël ba ko bana bango te. Mais Bible bi Salomon alingaki basi wana mingi. Alingaki ba jara mabala bongo. Et abalaki basi wana mwasi wana moko te mais ebele. Bible bi Nzambe a pekisaki que Salomon abana bango te pona loi lobi ke libota na ye bango bana basi ya bongo te po ete bako détourner mitema na bango et pas Nzamba bo moi. Bien aimé, na suka via Salomon tomoni Salomon abungaki akei ko tonga memba Nzamba na ba tempelo et Nzamba tombokelaki Salomon na suka pe Nzambe akomaki contre Salomon à cause ya alliance car un mariage a contracté n'a pas païen. Tangango, au monde dans 1 roi, chapitre 11, verset 1 à 13. Yebisanga, Salomon le qui a maël était, pour le bique, n'a pas quelque chose et qu'on a moto mokote, à collègue Salomon a maël, na richesse, mais na sagesse. La Bible dit sagesse n'a pas qui multiplié, collègue même sable et mer. Mais, tout le monde moutouana, on a sagesse multiple. Salomon, basi,
ba détourner moi basi ba détourner mutema na ye basi ya ba pakano ba détourner mutema na ye pa nzambe ya bomoi bien aimé choix liboso ya libala il faut linga mobala yebi nzambe to mwasa yebi nzambe po ata elo odinti obite opengusanga te mais lobi après lobi loka bozo va na ye akodétourner mutema na ye pa nzambe bomoi soko zui na Exode 34 Exode 34 verset 15 à 16 quand Exode 34 verset 15 à 16 Bible ezoloba nzambe lobi na mboka oyo bokei kokota oyo nga napesi bino nzambe bokokende bokocontracte baalliance te na babite ya mboka wana bokokende na bafeti na bango te bokende kolia na bango parce que nakomesana bokokoa baninga bokokamata bana bino bokobalisa bango na bana bango ya basi pe bana bango ya basi bakokamata bana bino bakobenda mitema na bango bakoma kosambela banzambe na bango ya bapaya pe kanda na ngai nzambe ekitana na libota nzambe apekisi même Israël a contracté l'alliance te na ba nation païenne bana bango bakende kobala te basi ya bapakano bien aimé nayebi te mpona bobola mpona kozanga so moto ayoki ke mwana ye baolinga ye na fai mo bayebana bato bazotenir sous compte ya bonzambe te eloko liboso moto andimi mbala moko tala si babala oyo basala bapakano na bato bayebi nzambe te nazo koinforme yo 90% babala wana eshua oyebake mobali okola baraison ke mobali wana aza moto ya désordre te aza moto ya kimia na boyi te j'accepte aza moto ya désordre te aza moto ya kimia na ndimeli ye mais tozolo bango kaka te mpona aza moto ya kimia to akoza mpe moto ya désordre te mais bozovive deux mondes à part yo ti olobi ke par exemple ke mikolo na osenti bitumba ya zozo te eza kaka crise ya mboka eza bitumba te eza crise ya mboka eza kaka conjoncture c'est-à-dire bozomona makambo bino mbale ndenge moko te po babi l'homme charnel ou païen akoki kojema molimo te parce que eza spirituellement bazojuge yango akozala ne mwana malamu kozala mwana malamu yango ya kritère te po bala ye mais fa yeba no nzambe oh bien aimé awa na Deutéronome 7 verset 3 à 4 kuna pena nzambe insiste lobi libota na ye bakoki kobalisa bana bino te mpe libota na ye bakoki kosala mariage na bapayen te ntanga yango okomona etango nde nazoloba boye ndenge ozolanda yango okoloba oyo eza makambo ya ancien testament oyo eza boyoka nyakala na boyoka na sika makambo wana ekwama wapi mais ntanga na 1 Corinthiens ntanga na 2 Corinthiens ntanga na 2 Corinthiens 6 verset 14 à 16 Bible lobi bokende kokota na baalliance te na bajoug étranger alobi alliance nie ezali entre bapayen na bajuste alebe ne ezali entre injuste na eloko ezali juste eloko nini alliance nie ezali entre bapayen na bajuste alliance nie ezali entre bato bayebi nzambe te na bato bayebi nzambe est-ce que bokokamata Belial bosangisa na Christ lolenge moko mpe bapakano alliance moko te eza entre bato bayebi nzambe te na bato bayebi nzambe alliance moko eza te tonge eloko moko te ezoyini biso bien aimé critère ya liboso eza nanu esengeli mobali wana ayeba nzambe to mwasi ayeba nzambe mais si quelqu'un bien aimé avait déjà contracté déjà alliance à contracter un mariage n'a païen ou n'a païen déjà avant à la vérité auto avant à emballer sur le rôle à mon condi pe mobikisi na ba monaye kolanza loba nzambe Bible lobi akodemereka kana tawana mwasi wana 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12 à 14 Bible lobi soki déjà mobali
to mwasi déjà akotaka dans l'alliance na mobali mo aussi babanaka déjà honoraka déjà bazo voir déjà ensemble matin mobali wana to mwasi wana ayebi nzambe te ibezo ba continuer ko demeurer ensemble na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12 à 16 bon continuer ko vivre ensemble wana ba okabona soute pour déjà olingaki et si bobalana mais yeba na yebisa yo ezali sasi se kota la vie na yo soke bomi yo te ekozokisa yo tala ezali sasi bato bele bazali sasi se kota la vie na bango bien aimé na yebisa yo soki lisasu ebomi yo te ekozokisa yo ah na sambeli pona yo lisasu ebomi yo te ezokiso pete pona lisasi se kota etamu la vie na yo soki oza prudent te ekoboma yo soki ebomi yo te lisasu ekozokisa yo. Oh, bien-aimé. Bato mususu, n'en pas aller plus loin. Certaines personnes disent, je le ferai convertir. Alini mo paga na zola, na gobongo lise mutema. Oh, bien-aimé. Abina lingie, ataza paye na moni azane mona malamu, na gobongo lise mutema. Mais, elle doit savoir que l'objectif du païen ou du païen serait de ne pas se convertir, mais d'avoir la femme ou l'homme qu'il veut. Et dès qu'il a, il reviendra dans ses mauvaises vies. Objectif à païen. Et ça, c'est bon, on a mouté matin. Il y a une église, toi, il n'y a pas nayo. Pour. Ah, c'est pas nayo. Si je sais que, il n'y a pas de noté. Le gars, on parle, on met la cigarette, on met la bangue. On met la drogue, autant que ça va venir à des ordres, aux païens, n'a pas de le col a l'ingio, à Rosala, on a une conversion au Kouta, à une église, à une église, à une ressemble. Dès que Kaka a vu et le Luka, a zongi Nesima, a Kimi, a zongi va venir à Kala, on va venir au Sala, pour un élo Kouana. Un Jean. Chapitre 2, verset 19. Bible lebi, bazalaki kati na biso, mais bazalaki ya biso te. Bato bele pe, ba na kati église, bazo na kati église. To kantsaka baza ba Kristo. Mais mingi ba Kristo te. Ba susu, ba tamusaki fina bango mabe, basi to mibali, to mimi bana basi mususu. Ba tamusaka fina bango salite, ba tamusaka fina bango mabe, siko ba komi be tula. Ba kombe tula. Mais on a âge mon avis, libérer c'est facile, mais dans l'âge moi c'est un bagage peu prière. Pour âge né comme bon on na balio, tout avant comme la ménopause, ça que tu ménopause. Abote na ba na combien d'années to ça na ye. On ba au kanisa. Pena mo kilo ne bas ba mo nebele. Et c'est ngolo nzambe. Et ba âge abo so comme nango. Et on a mis à se réfugier dans l'église. À qui une église ayete pas sambela. Pas une église, ma frère, ma bon frère, ma frère, malam bazakuna, à qui une église, toi, ma sœur, malam bazakuna, c'est réfugié kuna, à celle le la comme ça, mais le quoi, moi, n'zam. Nous sommes ailleurs qu'on semble la terre, ailleurs de l'eau, oya yeli. Dès qu'il y a ce loco, oya yé, ailleurs qui, à ce que les vins et wana. À ce que les vins et kala, c'est un habit somoko, mora yabana, oh, tu vas n'est encadré. Mobali mo to yeba kaza païen assemble la tête et akobe ko linga ser wana to mobali wana mi koti sina à l'église si ba sengi contribution pour l'église dato mi sabe mbongo azo pesa mais nzoka objectif ya mobali wana ezalaki azwa mbongo ba ser na biso wana ser wana ki ser malama banga nzambe ba ser to ko féliciter ndeko wana boko tsa ve mobali na paye retraite aye nzoka objectif na ye zaka zo mwasi tanga zu mwasi lelo mobala ko mo finga église babola prier nyama longa bozaka nango po ibino bozo bonga te mo ba bonga te ma pani ba bonga te si bwana nzambe lo ko mo finga église mko mikolo to le ga awa na ba mikolo to le ga ça fait déjà 4 jours ou 5 jours passés na so na mos na bindeni mobala na yena kibasu te ça bani ba buso bani o finga wana na beta kara na nobete kara na bete maso ma église na bisakete to so de mamba libala mambo église na mekarate eza nzube
ça c'est quoi na vie na ye so kaza prudent de ça ça ne roboma ye bien joki ça au moni deuxième catégorie des hommes ou des femmes étrangères bien aimés baza pe susu banani bien aimés des hommes ou des femmes étrangères sont des femmes ou des hommes étrangers sont respectivement des femmes et des hommes à qui le royaume de Satan a assigné la mission de mettre fin à votre vie ou à votre ministère, et cela d'une manière consciente ou inconsciente. Bien aimé, deuxième catégorie, il y a des femmes, des hommes étrangers. Bazali pe basi, to mibali, oyo mokili ya molili, etindi bango mission, bien aimé, contre vie à moto, afin kosili sa vie à moto, to kosili sa ministère ya moto wana. Comme on a consommé de manière consciente, et bien on a déjà diable, n'est pas 6 dans le sol à moto. Mais on peut consommer de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on y est battu, mais diable mili mabe katinaye, bali ko utiliser pour assister à cela vie na yo, to cela ministère na yo. Bien aimé, tout le monde livre Juge chapitre 16, verset 4 à 5. Alors tout le monde lit cela, il y a Samson. Bible dit Samson amonaki mwasi ya kitoko na mboka ya ba Filistin. Biblia ezoloba Samson moso komezaki Dalila, son nom était Dalila. Babi Samson akiti na mboka ba Filistin akei kolinga mwasi wana kombo ya Dalila. Babi tango abali mwasi wana bavandi. Biblia ezoloba ba prince ya ba Filistin ba se rassembler derrière Dalila. Babi moto oyo Samson azali ko causer ba perte ba shit na biso ba dégâts na biso. Bien aimé, nengo teyaka, nengo sembelaka, nengo lukaka nzambe, nengo bangaka nzambe, makambo osala molimo ba prière wana osalaka ane ya kimbongila ezali ko créer ba dégâts na royaume diable e ba luka ndenge ba kozwa yo e ba kozwa yo na nzela ya ba Philistin to na nzela ba homme philistin ou ba femme philistine. Bien aimé, balobi pesa biso ye flatte ye oye besika makasi na utaka e flatte ye o découvrir makasi na utaka wapi soki yo o ye masika makasi na utaka o pesi biso ye biso o pesa yo mongo to pesa wa présent. Bien aimé, et soki vous allez kufa tika na bisalo komoko nzamba ko pesa ba occasion sozo na mwasa mabe wana mwashi o mokiamuli a signé contre vie na yo to mobalo mokiamuli a signé contre vie na yo pour aussi ça histoire vie na yo to ministère na yo tika bisalo nzamba ko pesa ba occasion ba signe o ba da ko monaka poza mayele pourquoi te c'est en plusieurs reprises Dalila a luki assis sa vie à Samson. Ba mukomso atunia makazi na utaka biso kainga basinga bokainga basinga bangwena ba kolonga nga avanda boye ala mukata be bakanga basinga abi Samson la mukata ba Filistin bazali kona yo ala ina basinga avulu muki akati basinga abeti ba Filistin daki preuve liboso deux fois deuxième tout biloko nyonso wana bane komona ezalaki ba signe on zabane ko permettre à comprendre que mutu azofana na ye aza mutu mabetala maka mwaso asala kayo ma mwa sala ba dégâts ya créateur ba mobali ba dégâts asala maka nyonso oso vivre za ba signe en suffisance de ça que az étranger tout étranger olingo mona su nini ndeko so moni olingo mona nini azo comprendre olingo mona nini nzama moni si yo déjà oso mona za bilembo bible mbona yo ya oso ko gele ona makangu mususu omoni déjà olingo mona su nini tina ba noto zolota olingi vision ngo sa su ndenge ni ndeko Samson amonaki il y avait des signes mamdala ndeko sala mabande ko rêver tala suka ndé suka ki livré par l'amour. Samson livré par l'amour. Ndemona Salomon babi livré par l'amour. Samson livré par l'amour.
babi Dalila flatter Timothée mané boukani après si c'est pas secret na. Batouane on a Dalila. Mais hors derrière Dalila, il y avait 7 princes de Philistins. Bien aimé, il n'y avait pas de Philistins, mais 7 princes de Philistins derrière Dalila. Pourquoi c'est histoire à Samson? Bien aimé. Moudousso Somonae, il y a ça envoyé. Derrière, il y a les gens jusqu'à ce que ça soit fini. Tant que Samson a confié, Dalila qui n'a qu'à à côté de chemin. Nabo Koufa Nabo Dalila, tu ne mourras pas dans ma boîte étranger na comme on est sur Christ. Oh, comprenez moutou fungama. Non, ça me la bonne moutou fungama. Dans Proverbe chapitre 5, verset 3 à 6. Il y a ça, moi, je suis mayele. Kolanda bapa moi si aboete. Kolanda te. Bapa na ye. Ezali ko conduire na nzela, ezali ko conduire na kufa. Na bien autrement, kolanda bapa mubali aboete. Banzela na ye banzela ya kufa. Batebele balanda e problème basuka. Oza mutalibo soto banda na ye. Ngati na mona mo sima lobi yom to banda na ngai te, pe mto suki sape ngai te. Likama. Abi yom to banda na ngai te, pe mto suki sa ngai te. Oh, likama ndeko. Bien aimé. À cause de tel, bien aimé, à cause de tel homme ou femme, la vie et les carrières de beaucoup de gens se sont arrêtés avant leur temps. À cause, il y a Mibaya Boye, Pebasi Aboye, ma vie, Peba carrière, il y a Batebele, et ils allaient arrêter. Avant temps, on a bango, ils allaient arrêter. Non, ça me laisse à partage na yoté. Non, ça me laisse à partage na yoté. Au Gabo Kene Musika, mais Batebele, ma carrière na bango, vie na bango souka, et souka na nzela, à cause à Basi Aboye, to Iba la Boye. Ndeko. Nada comme ça vient à soukate. Nzamba tini message pour continuer bilo à boyete pour venir comme na soukate. Tala on va na moi sandokia. On va ne pe 10 ans. 20 à 30 à 100 pourtant on comprend nga le bananga somme tabine moi so la ndenge na ko na mutute. Sabi nzamba révélation ça opération sans témoin. Et si nzamba ba ngenga na zala kité. Pour me dire on va na moi si 10 ans, 15 ans, alors découvrir la 20e année que moi ça noki. Naba ndoki ya solo walu ya mikolo te bakomo ko la basi tellement lingi sur moi cité aomo ko sa o moi son nzamba révélenga azandoki ya ngana walo belate na bela révélation bena ya solo mais tamali bien mazandoki alors si mam patio na aussi mango mukolo mususu po na 16 ans to lobelango to continuer mission na biso bien aimé. Troisième catégorie il y a ba femme peu ba homme étranger. Bien aimé, ce sont respectivement, bien aimé, des femmes. Ce sont respectivement des femmes et des maris de nuit. Entre parenthèses, mari et femme esprit. Qui troublent la vie ou le foyer de beaucoup de gens. Ma femme ou ma homme étranger, bien aimé, ma femme ou ma homme étranger, ma zalipe. Basi to mibali ya butu o bali ko troubler a foyer batu bien aimé batu musuba ko na 5 bana dia ba ko na 6 bana a na 7 bana mais abota kate parce que ya abota kate mais na butu ta ka bando to ana bana parce que mobali moko ya butu to mwasi moko ya butu ali ko tourna te foyer na ye ya on ali ko sambela na ali ko déclarer avec foi mwasi nyoso ya butu mobali nyoso ya butu o ya troubler ka foyer na yo akuta na nzambe oh akuta na nzambe na libere moto na ndaku na yo na libere moto na biro na yo na libere moto siko so na ngai mwasi ya butu obali ya butu oya tublaka foyer na yo to tublaka ndaku na akuta na nzambe na zo bakuta na nzambe tala ndeko tikale bisa yo mobali na moi makasa osepesa mwasi eza te me na butu akoma makasi mpona kosepesa basi ya butu mwasi avec un sentiment de mon bal na moi mais na bouton un sentiment na mbal mo boutou je déclare l'étranger doit mourir l'étranger doit mourir au nom de Jésus-Christ oh
Quatrième, bien aimé, étrangers, des hommes ou des femmes ou des hommes étrangers, baza sous banani. Quatrième, ce sont des tierces personnes qui troublent la paix des foyers tels, bien aimé, tels, c'est dans autant à anasi. Bazali paix, ba tierces personnes, ba étrangers, baza ba tierces personnes. Oyo bazali ko troubler qui mi a topé il y a un foyer à Batou baza ba étranger balingi te yo na foyer na ova na kimia balingi te yo na mariage na ova na kimia Batou na baza ba étranger. Oh nzamba sunga biso bien aimé, nzamba sunga biso makambo eza sérieux ba vio atebele baby à cause ba étranger bien makambo eza sérieux. Nabi après l'enseignement au nyonso. Landa l'enseignement ils ont un numéro belé. Ils ont premier numéro d'enseignement. Bien aimé, nazo baba étranger. Après mission yo, ndeko au quoi fini na bango. Ça va moyen pour quoi fini na bango. Les gens landa ba numéro, landa ba émission nyonso na ba numéro na nyonso. Na ba numéro na nyonso to expliquer même ndenge ko si na bango. Et c'est ndeko. Soko s'occuper na bango te, bango ba ko s'occuper na soloba. Soko s'occuper na bango te. Bango ba s'occuper na yo. Yango faut s'occuper na bango. Oh, ça finit na bango. Bien aimé. Bazali bateau. Bazali ce sont des tierces personnes batomi ça tout. Oh bali ko compte na kata foyer pour na ko troubler qui met un foyer par exemple tel que les concubins et les concubines et les anciens copains ou copines. On se comprend. Batango baza banane. Bazali pe bazali ba ancien copain ou copine. O moko ba conjoint azaki na ye avant bala. Mutu mususu azala makamu na yo. Azala copain na yo. Mais ça bala. Akoma libala. Mais au moins mutu azako benga moi si ça bala azaka relation na ekala. Mais akota libala ti lelo jona continuateur moi so na ko benga mbala ba tout ça bala si bala ti alliance. Kindoki te. Yo zako lokama. Ozako lokama. Pour na comprendre zako lokama. Ozo be mobali ça bala. Pele au moins comme ça nga au moins une femme mariée à Bala. Azoko mata numéro na ya pesa ngo et pas ya mutu mo bazana na kalabakabona on a Bala e numéro na nga on peut se passer na ngoni. O msu moi ça libala ba hotel tu abi na lingi na ngate na libala ngana ete na kuna leka mbongo. Mais comment moi ça libala? Le lingi te leka mbongo. Ta ko bon na malédiction na foi na bino. Ba trouble. Mais ba tierce personne bazoma ba trouble père. Bazali les beaux-parents entre belle-mère et beau-père démoniaque. Bien aimé, ezala bandeko, ezala ba maman mususu ya mibali. Balingi basi ya bana bango te. Mais loko oyo mwasi ya mwana sala e bana raté. Au moins mwasi ya mwana alinga mama linga yo sala nyonso. Malingi kaka te. La plupart ba maman baza bandoki, baza ba tierce personne, o ba retrouver la paix à foyer batu. Faut pas couper à nzambe lelo. Ba bon parent. Ndeko. Au moins tata ya mobile to moi aussi alinga ka mwasi to mobile ya mwana ete asala ni. Baza bongo c'est que mwana ya mwasi ya mwasi na ya butu. Siko amona yo botola ye mwasi na ye. Alingote, a toublé yo. Et ba to bongo baza ba étranger, ba toubé pe à foyer. Ba étranger ko pe mususu o bali ko troubler ba pe ya ba foyer batu baza su banani bien aimé la liste na bango ba tierce personne ngo o bali ko troubler ba pe ya ba foyer batu ba su banani bali pe un mauvais ou une mauvaise amie ancienne ou nouveau de leur de conjoint. Bazali pe baninga ozwi sika to zwa kala o bana bango vikala ya moko ya babala ni
baninga mabe yo mwasa libana comprendre ka yo te olingi kaka baninga babala te pe si bazebisa yo o kabola ngana baninga na ngai te to biso bangana bango kala o kabola ngana baninga na ngai te bien aimé ils a baninga bien somme tabali il faut changer de classe baninga so baninga za malam abaya to kozana mais za baninga mususu ozana bango ya lo yenge fo kabola na bango moi si moko même mubali baninga mususu ya lo yenge ona ke melana na ba masanga mais tant so bali il faut que bana baninga bongo tala moi si moko mobala wa pexé baninga na lingi baninga te vous moko libale kabana ngo mais na tika na baninga na ngai moko mususu mobala yo kangena makango na ndako yebisi na baninga na bi na bandako pekisa yo makambo na pekisa yo na pekisa yo kate nzoka baninga ngo tika na bango obo sala ba fina mine bo sala oyo moi ça fuka ba seng boli zombala bi esili babengi pasteur aya pasteur tango aye mbala ici pasteur papa pasteur makambo so mona lelo na benga de mama na bango aya to vanda ba réunion balebele mais tellement yo karaté lelo ya suwa libali sila makango na pa balaiti azomono danze po mbali mo azo so na ndako cela ça va mal bon à balaote soit balako de 16 ans muto abalo mais c'est important assez important bien aimé encore batia ces personnes en père balé sous banani o ba tout ba père à foyer batia ces personnes tombé dans étranger ba sous banani ndeko loko comprendre ngo kaka ndeko comprendre ngo mais tu les enfants nés hors mariage de l'un de conjoint. Bien aimé, na ngolo bate que somme tabota mo en avant abala abora mo na yango tenga lina loba. Mais mingi bana oyo babota ma libanda mariage ya mwasi mobali o mwasi abota mobali abota o bayaka na libala mimi ya bana wana bakera la trouble. Bien aimé, tant sou maman na linga appelle libala de ma père yango. Agoyi ko banako armé mwana wana ko sala mwana pona ko trouble foyer na yo. Atosa mwasi papa te amanga mwasi papa, aba la mwasi mama be, ba yo kala te pona ko trouble kimi na foyer. Surtout na bana basi ne ba nyelo ko wana mingi. Tout comme papa n'a pas ligné à taper de moi sinae et moi on a cause à la pont pour la relier tout sur moi on a zéro moukier ote ligamo na ngote to kuta na ka pour moi na te pour moi les arrêter ta bilo mi balé et van ensemble ton là et cause à communication facilement sur écouter une source tes abatons mo quoi il faut ngaye et ça abatons monde on est bisao basi musuko il faut otina mbongo pa batwa ba retikela kaye soli kama mwana ndeko na mobala zalaka na mwana omoni mwana yo mais ele bokuta na pa pamba te parce que il faut ça appelle urgent pour okuta urgence à makasi ou bien ndeko na mbala na mwana yo omoni mwana opesi mbongo azengi pe akobe akona telefone papa na bengo kaka na bengo na bengo na nini poza na mwasi na ndako tala oyebi tango okendaka ozali ko inciter Jésus mwasi nao to Jésus mbali nao mobali to mwasi aza na confiance no mingi te ozo comprendre yo ozo andanga esiko oza na mokili tam so sa tuve na maboye ndeko na ba mission koya na ba numéro zo na relaxa ndeni na ko vivre so bota libanda mobali mususu mobali asiko bokabona botika na mwana bien moi si musna relation ndeni ba vivaka na ba relation ne ba traiter po ba te apenda kuna yo moi si susu moi ça na balité bien mbana na balité so bali et ça a problème oh bien aimé l'analyse comme non là très important c'est très important bah tiens ce personne on peut on va troublé ba couple bien aimé
on te parle d'étrangers. Et comment ça s'appelle? Bien aimé, certaines personnes que nous hébergeons dans nos maisons, certaines personnes, on va dire qu'on héberge dans Ndaku, aux gens de quoi moi aussi, ou bien aux gens de Mobali, ou bien Moutouma, au côté de Ndaku, au Vanda. Batumi, bazarabantene, tirana bisabino. Beaucoup de cités bouquet, les gamins vont en famille. Beaucoup de cités bouquet, les gamins vont maman, vont faire Mobali. Et batouane, bakam, lupang. Batouane, mingi, batiès, personne va trouver le foyer. Et bango bakamatara mingi makambali, ya ndaku, bango ne misango libanda. Tala. Oh, nzamba sunga biso. Nzamba sunga biso. Taza malamu tia. Soki, bosona moi sino ba likana mbali na yo. O bisa ba famille na yo. Parce que famille na yo a maman na bota yo. Famille moi si pas tata na to maman na bota yo. Mutu mote na mokila ko linga basande ko ne mabe. Si o funda ke moi si na nga nyoko langa. Na ndeko na na to mboka ina moi si na yo. Si ko tabila ba ozonga na kuwe. Bobongisi. Boyokari. So to boyokari. Ngai to yokari te ngala mutemba na ngale bite. Moi so azama ba nyoko ndeko na na oyina e. Otonga na yini e yoko mi o bolinga moi si na nga te. Bolinga mbala ta kasi yo no de opesa basango. Oh, bien aimé. Batiès personne en paix. Bazali paix. Bazali paix si banane. Certaines personnes que nous avons fait entrer dans le sillage de notre mariage, c'est-à-dire celles que nous avons fait entrer dans l'intimité ou dans le secret de notre foyer. Bien aimé. Batiès personne va tout blabber en famille batu bazara banane. Batu oyo to kotisa na sillage ya mariage na biso, c'est-à-dire batu oyo to komisa ba pire biso to koma ko yebisa ba même intimité ya foyer na biso muso koma ko yebisa même na baninga na ye na ba réaction mobile na sa na lit conjugal. Si to ba mo mobile na ba se kaito mo na se ta jongo yona. Et ça cause même il y a une impuissance sexuelle, ma faiblesse sexuelle, même ça quoi affecté ba tierce personne. Au cas où muto même ça ma soanda kunwa, au cas où va bien terme de ça aussi muto on dit maté pour personne qui ait confiance. Bien aimé. Ba étranger en pe 5e. Ba ça banani. Ba étranger en ba ça be sous banani. Ce sont des personnes avec lesquels vous engagez dans le mariage, mais qui ne sont pas de la même obédience religieuse avec vous. Bazali pe batu nyonso ozolinga mosto mobali olingo ba naye, mais ozali ko partager même obédience religieuse te na yo. Bien aimé, moto à l'église mobwe bandi maratam su Yesu te. Yesu ko mobala bongo. Yo keno ke ba na ye obi kete to ba na gaga muna muto na religion na ye. C'est bien de dire ça que muna muto na religion na ye, et ça bien, mais alors na opere bandeli que bon yo semba no kuna ngana semba na ngabo, mais tango comme na 5 bana 6 bana 7 bana bato ba boti sa rapper ko boti so tropo et ça la piège, et tango boti da ba comme belé oser basuto au sani nini a exiger abi il faut comme la religion na biso na rwana o kangamia et sika belé baté ba tiki nzela nzambe yango wana. 6e et sika to kosukela a lelo 6e bateau 6e catégorie ba étranger, ce sont des hommes ou des femmes, ce sont des hommes ou des femmes qui reçoivent des injonctions extérieures, entre parenthèses, telles de la famille, des amis, etc., pour faire marcher leur foyer. Des femmes ou des hommes étrangers, bien aimés, bazali pe basi to mibali, oh bazwaka ba injonction libanda. Il y a des camarades,
to ya famille na bango, to ya bandeko na bango, pour na faire marcher la foyer na bango. Et ça na batu mususu to basi mususu si babalana. Mais maman na bango ti le mta ko na kotambusa libala. Oh moi so mbala so bon, moi c'est si mbala likambu. Mbala le bien, ça va na retour maman na biso, be papa na biso. Oh. Papa n'a rien à voir avec ça. Non, on va séparer tes bébés. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront le seul cher. Il faut ça, on quitter, tout sinon on va quitter, tête, il est là. À ça, moi aussi, na libala, mais ma maman ça sert à faire jonction où t'as pas la bango. Ça l'est même, maman va me tailler la tête, me tailler baka. Bien aimé, tenez bien ça. Ces gens, notez bien, ces gens ont des esprits maîtres. On des esprits nets. Donc, prêt à recevoir des injonctions de tout part. Les esprits nets. Bazali prêt. Il y a qu'on recevoir. Il y a une injonction. Et qu'on a des signes en sort. Parfois, bande ko ya mwasi bakoyi sape mwasi mo mobali na yo abana koma na mbongo. Lokola komi na mbongo bere. Iba kamata mikanda le pont kamata mikanda musala to le pont to ko changer yango identité to kamata mobali oyo tiela e poison akufa po biso to bénéficier ba bien tata mo kanga mwasi bande wa mwasi besi mwasi atiela mobali poison po mbala kufa po ngo batika na bozwi et papa na gloire à Dieu akanga ki mwasi na ndenge ni boy na bango andora likamalo kwa linge patron abete patron ni solo ali patron na boyo kufa ta ba mbezawa eza boye patron si moi c'est bilo moi ça ko le bilo kwana te ba pesi mbwa boyi ko le bilo kwana nde esela libala ne katanaki bien aimé tala ba homme ou ba femme étrangère o c'est toi fini na bango eza 5 catégories o na tangiawa bien aimé soki oyamba Yesu na nutela bomona yo makamyo to biawa okoza délivrer na ngote soko na oyamba Yesu te mutu akoko bénéficier à délivrance na makam oyo toloba awa eloko liboso départ ya délivrance nyonso ezali koyamba Yesu lokola mokonzi mobikisi yango landanga losambo oso na oyamba Yesu te loba mokonzi Yesu na bengi na omona ngai kote na omona ngai zala mokonzi pe mobikisi ya bomoi na ngai lelo lokolo kotikati na ngai na ndimi na komi mwana na Nzambe na kombo na Yesu Kristo amen. Bien aimé, émission ezalaki présenté émission l'heure de la libération des captifs les alliés mission en caractère de délivrance il y a combat spirituel peut tali conseiller ba mystère et entrer tali conseiller tali peut enseignement et entrer au mystère du royaume ezalaki présenté et par votre humble serviteur le bishop Ezekiel Zoka émission ezali produit agence mondiale du fait des réformes et de la révolution ezali basé na Kinshasa la République démocratique du Congo ceux qui ont une préoccupation to na posa ko contacter biso na nzama makam oyoki bien na posa assistance moko spirituelle au bengi biso na ba numéro na biso ezali affiché na sia écran na bino to na adresse na biso ezali affiché na sia écran na bino au komeli biso au bengi biso na 089 64 65 819 numéro mususu 099 41 36 163 Bye tokutani mbalasima ba